Ndaza bulu ko so bika. Como tem cima do banjame to como acabou com uma pasteca. Et kala peteko. Naza déjà moi en Nzambe. Siko pe na lindi na kuma musani Nzambe. Como musani Nzambe. Boyo kasi Nzambe se kusinga pamba. Non non. Oyebe. Se kusinga pona sala kati na. Nazo ze la kai. Ko yeso avec de loza. Na bolingo Nzambe tikanga na défaut. Etikanga pe na défaut kaka nde toto ekusula. Ngati na okende hôpital nazo yebisa yo leki nanga. Imagine toi taxi ekozwanga na portail teme na porte nga. Oyeba okoye ki obendeli na koite pe mesate. Oh, et Saint-Esprit kat nanga zo yebisa nga boye kaka mo faki. Oh, na oyebisa ko bandeko nanga nazo yebisa ba partout ya sonali na kono suka. Nazo ko kasufu. De mamu 3 pas ya bon donc 1 2 3 pas na chelini. Nazuya. Nous avons des tapons dans l'île de Singapour. Dans la tika kole qui n'a pas. Mon épée m'a la bonne on va pas ça. Tout ça à un moment. Tout ça à un moment. Biso moko to benda kanda na nzambe sa kitu na kitu. Nzamba zo pa mo ni ko tu ya mukuna pema ya bongo. Ofele. Banda to sala ba masse fort. Type ofele. Nous sommes dans le marabout et nous sommes dans le ça c'est vrai. Na mutu na mutu a trouvé espace na motema na ye alimisa ndeko na ye toza bandeko pona toluka mpenza na espace na motema na biso tolimbisana tovide bamabe wana nyonso tobwaka yango totoye page tobanda basika elongo na yesu moi pe pasteur de la foi biso soki kaka azobena bino matoi bozoyoka te au moins année moko bokokufa okufa 4 batisa kasi ayoka ko nzamba lobi na kaiti ezaka te ye moko pasteur de la foi alali na ndako ntongo moko etani butu moko elingi ayekoloba ke bino so bozoyoka te non eza ainsi dit l'éternel oyo ye ayokaki kolobama na matoi na ye moyen bombango eza te parce que ndenge aza wana nzambe atia ye lokola sentinelle na biso. Et ceux qui abombent, ainsi dit l'Éternel, dans zela na yenza bazo lobi la biso. Ye il faut comme c'est la biso. Ceux qui azo bomba, la benayesa qui ok pesa de bono. Ambola ma pasteur de la foi. Maman souci moyen. Nzambe na la fali ngolu asifai.